Bonsoir, Vande Konangeza nga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyo bozali. Nga lobby, Tout bandana na ko seka la France ko. Ba français penza. Yang yo. Na obi na kina mana soni. Baby nini? Na utikolanda na ba information na France kuna bazana problème ya bed bugs. Na yepte bed bugs en français c'est quoi? Tuba nyama moko bwa mikie emelaka batu makila. Yeah. And ba bed bugs na bango po comme tina ba information balobi eza partout kuna in the city of Paris. Tina kata ba train everywhere na bandaku. Lord. Oh, le pauvre Emmanuel Macaroni. Donc kaka aussi tout benganie na Afrique azongeli kibukoko na ye. Yo, kasibino bato omona ka bamindele bazala ka dangeti. Bomoni sikoyo. Tangu na banda yosebno ke na histoire kala. Bakoko na biso bazalaka likolo, bazalaka barwa batu minene. Bamindelo bozomona na Europe bazaki na ba grotte. Ils habitaient dans des grottes. Tolanda, bongo masolo ba bed bugs. C'est masolo na bango. Na ba mpese, Baris bango batambola mingi na ba mpese, Yeah. So, ese bongo na bango les mpese, les bed bugs, Et puis bazaka lié na ba maladie mokaka ezaka lié na salité, Tala vraiment. Bon, biso pe na Congo tozalaka pe na biso ba typhoïde na malaria. Lord have mercy. Boy, when the Nangana Zakina Likanisnaki Tambolata na France, oh boy, sure, I'm not going. Balobi ba bed bugs na bango baza partout. Et puis, dans pas kota na katia ba train, donc les Parisiens, ceux qui babim na bango na bango ba tambolaka na ba bed bugs na bango dans leur poche, ceux qui peuvent na ba sac. Bon, écoutez, on les a communiqué officiel, Macron pensa, Macron vraiment été humilié. Humilié en Afrique, si quand même la nature, yo, Macron zana mutandengeni, tina ba bed bugs. Attends, Nzambe tanga décidé que selon la Bible, a sala égyptien musala, matindela ka bango ta ba soterel, bed bugs. Bakoko na biso ba makasi penza. Bakoko ba Afrique. Bakoko na biso baza ba champion, Batali balobi kuna na Nigeria batindelaka ba bokaram banyoka banzoi, n'est-ce pas na banyoka, Kuna na Ancien Testament onza batindaka ba soterel. Yango bakoko na biso bakoko na biso ba Afrique ba mvuluzi. Babite bakotinda banyoka te, bakotinda basoterel te, banzoi te wana ise salami. Batindeli ba français bed bugs. Botalaka bandeko na nga likambo tokende koloba matinda ba information internationale. Oza musala ba Afrique, ba Africain. Bon, je ne peux pas aussi vous condamner, onde kindoki tolingi yango oyo. Tolanda. En tout cas, bravo à mes sœurs de frères ouest-africains. Kindoki tolingi yango oyo. Ba français, et puis ba chef bino bana bitinda ba président africain boyamba Macron te mikolo. D'ailleurs na ba ambassadeur na bongo kanga ba bureau chilombo kanga ambassade ya France baza kuna na bazana ba bed bugs, kutu raison yango ya valide yango ezomi, ke bazana outbreak ya bed bugs tolingi bed bugs ya ko se repentir na kati ya Kinshasa te bandeko, Kinshasa na biso déjà zalaka nango salité, Sikoyo ceux qui ba bed bugs on ke kote la sus ba kino monte ko za ko lukela biso ba liwa ko lukela biso ba maladie moko to yebi kombote chilombo kanga l'ambassade de la France pour raison ya santé, La France est comme une menace na santé publique, Et puis aucun français a nyata makolone na Zaïre ti bato ministère de la santé ba okende naoseka ba français na kote mo nazokela bango na mama atakutu basambwisaka bato. Macron sambwe natu ba veste na ye wana lataka oyebimbala moko abimi lokola iyo, Chilombo etala yo polingi bitambola tambola Chilombo, mi pesela o moko embargo komeka okende na France te. Raison za bazana ba bed bugs kuna. Boyo za na posa ko bizonga na Congo na ba bed bugs kanyi kanyo na nzoto.
d'abord eza nanu soni te olata batieri migler na ndenge olata ba moni kaka bed bug zoko konguluma yo na veste. That's nasty. Ou bien bato bafandi komi kwanza partout. Tala mikolo kokenda na France te. Et puis bino bato soki mpe badgm soki mpe bato osalaka na aéroport soki bomoni moto auti France bolongole na molongo na bapassager mosusu bopompe ye badesinfectant tolanda soki aza na bilamba na valise na ye en tout cas il faut boluka nete soki chauffeur steamer parce que bed bags ekufaka mpe na chaleur botieti biloko na yana ya bavalise na basteamer eboma nano babed bags avant bolekise na aéroport to boyi bato batambola na ba bed bugs na bango balobi ke ba bed bugs yango kuna baza partout na ba aéroport na bango kuna na Paris na ba train tozolanda gouvernement congolais ngobila yo pokendaka France non botia déjà mesure na aéroport tout muto azokouta France il faut to pomper ba désinfectant ba valise to fungoli to lekisi yango na steamer et bomi ba bed bugs wana nde tokotise siko na kati ya ville ya Kinshasa tolanda pas question afuta mbongo likamba mbongo eza te parce que bobi kande mindele basala kabiso soki bed bugs wana uti ko nyatika makolo na Kinshasa hey na banza BBC CNN batu tuba kozwa information bako balusa masole bi malokolo outbreak bed bugs uti na Congo po ba monela ka Congo soki basala ba malade na bona laboratoire Congo basala sida bandina ba makaku na Congo basala Ebola Congo tozolanda sel malade esalemia bimeli na Congo tezala ko COVID-19 na bango yoti mais bakoko na biso ba sala musala penza pour ta première fois na histoire maladie ningisi mokili meke ko bimelande na ulang et puis oyo ba français bazomona na ba bed bugs za karma na bango parce que na ulang kuna ziki complicité ba docteur chinois américain et le docteur français nde basala virus wana ya COVID-19 na ulang wana bakoko batie bango confusion en tout cas makambo bango karma za ndenge bed bugs ko ekeko kanga kaka lisiko la France ba français en tout cas ba congolo boza ba français to lingi bino mais mikolo visite na bino boza ba personne non grata oui bino boza menace au santé publique to yamba bino secondaire bozo tambola kana ba bed bugs na bino nana ngwa lingi okende pana yokende ko tikele ba bed bugs na ndako eko se repentir ndako momba po siko po ba buaka ba m'oublier tout ba bandela vie à zéro kaka pona visite na yo en tout cas botika la kuna na Paris na Emmanuel macaroni na bino et puis na sengi na obinga na ngami ko senga makato unité mais bato organisation de la santé dossier yango yoti wana nan bayeli biso ba français na ba anglais te pour sala na France boete so kezala ki na Kinshasa ndeto sambwe ndeto moni ba expert na ba uniforme ba siba kiti na aéroport ba ko sala ba recherche boete mais ce qui bed bugs yango zala ki phénomène na Kinshasa bed bugs bande koranga hey bato ba rapport mampingi bangai ba ko sala ba rapport bato Monesco UNICEF Croix Rouge bato donc bango tuana bangai ki ba ko sala ba recherche to moni bed bugs to linga ko tola la pongite na ba CNN oyo lokola bakoko bazo sala merci bakoko merci macaroni Macron kanisa ko yana Afrika kwa mburi ayeka na nani na COVID-19 na ye il y aura des catastrophes super catastrophes en Afrique catastrophe humanitaire en Afrique comme tu n'as jamais vu mon âme parle la catastrophe Afrique comme tu n'as jamais vu mon âme parle tu n'as jamais vu allez COVID-19 que ko bomaka kuna ba français tolanda bongo biso moyo nyonso pesa ka biso vitamine D biso to kendobela COVID-19 likambunene COVID-19 ngaka vitamine D te biso toza na moyo naturel COVID-19 ngabika na Afrique te ale totala na ba information COVID-19 zo bomaka batu kuna na France na Italie kaka bango wana na ba pays développés COVID-19 bomel bango ka kuna ale Macron alingi banda ba je basali na no tamba basali ki ekolopa na bango papa kendo kokote la Russie basala ba je na bango ndenge ba mesana Macron a profité alingi a continuer ba trouble ça ba trouble na West Afrique heureusement bakoko na biso basi ba telemi ba West Africain ba zwim peve ba zwim mayele ta la France en tout cas mikolo penza France a la humilier
Macron c'est asatentaki asantetaki akobimate azo reconnaître Bazoum kaka président munampala ya Bazoum lokola ka président Bazoum descendant arabe majorité ya banani ya Niger ce sont des noirs siko yake ndo gagner ba élection majorité bongo biso ba africain tozaka na maturité okendo ko voter ka ba minorité parmi nous tozaka na biso na maturité wana te lokola ba Paul Kagame wana c'est pas on a imposé na Rwanda n'est-ce pas les Tutsis sont les minorités Ça, c'est la réalité de l'Afrique. Tous on tendance à voter selon aussi quand même race nabiso. Hein? Oyo, yel biso descendant arabe moko boye, ba africain ba kendo ko voter. Ba teli ba imposer ba Nigerians Bazoum na bangwana puppet. Ba bwili Mazoum so kipe mikolo aza pazo ko lia siko bikedi. Bazoum mikolo azo lia chomba cha kabiola. Balobe sikaza kuna azoka kaba nzemba pepe kale munyinyi wa mbwa mikolo yo Bazoum donc azoko bina bakwasa comme il faut na boloko kuna sika batieye atuni ba pesa définition ya munyinyi mbwa ezalaka nini ba expliquer que c'est les chiens les chiens chauds Bazoum kalata azoko carnivale abandolia ba mbwa wa kalate Macron le bio ambassadeur na bisa ko bimante ambassadeur bakatele kurana mai tokotala ti si wana bimia zongi France soni penza ale bakoko balobi lokola bino bo santeta ki boye na mabela Afrique bolinga kotika te bozela et puis vous savez posez la vigilant vous savez que il y a des bateaux de guerre français au yozo kwende ko s'embarquer na Ivory Coast. Oui, ba ivoirien ba traître, leur président traître. Tout pays africain au yozo pe sa passage na France, na armée française, pour ya côté ba base na ba militaire, vraiment ce pays là eza soni na ba traître comme le Cameroun, mboka ya soni. Même Gabon, eza ba théâtre salem na Gabon et. Bongo Gabon kuneza coup d'état. Moi si Ali Bongo la française, ye na ba frère ne Macron. Nda ba sali makambo yoti. Système na dilala na ba Philistine na Samson. Samson kutuweza kata ko défendre peuple na ye. O Ali Bongo ndimba, siki po ndimba. Tebite ye kutazata nani? Ayoko bala mwasi ya mundele ya parade ka mundele na ya yele ki batu na Afrika. Ya muna kitosepela na première dame ne wana. Tosepela na eta. Na France kuna basi ba l'exhibition première dame ya mtu mwindo poto kendo ko sepela na mundele française notre première dame. Tobetele pe maboko. Sia Bazoum azui mwende basakani na ye mendele toki mbongo toki à la fin du compte basale mama na virgule azui et puis kalata mundele nana kozonga na France akokima yete mundele ako renoncer nationalité gabonaise kalate soka mwini makamozo kontengo yindele ako renoncer nationalité na zongine kuna na France kalma fandi atiki africain wana na ba AVC na ye kuna tika la kuna na Libreville libalo ezo sala ma divorce kalate ezo divorce involontaire oui le système eko sala ke bazo divorcer moto na mtako zonge pai na bango nalobi en tout cas bakoko na biso anandimi ba makasi do bango zeki na projet mosusu ponga na bande komituno na bimi biso na Afrique toza na banyoka ebele en réservation kutu na réserve toza na ba sauterelle baluba je vois baluba balie tous les makelele yango makelele kotindela ba français silaki baluba balie tous les baluba boliaka pe na mesure baluba bobi ke bino bwana milimo gourmand chilombo yona batuno bozana ba gourmand mingi et puis que Wute Ustara Zaïre pour la toute première fois farine à maïs silaki tant qu'il comme président oui foufou de base ya balube za la kanine beaucoup la boanseka donc nous pouvons conclure que Chilombo santé no zanango do yo donc il y a 24 heures na mukolo yo pendant 20 heures au fandelo la kaka beaucoup la boanseka na ba makelele na matamba mai soko lembi makelele alibake bomelo mbwa olie c'est ça yango
naza komi tuna na bi ndenge nini na États-Unis soki muta komi président lobi omoni ba moko soki komi pemba nuni ba problème eleki. Mais ba président africain bazaka soka komi président azo rajeunir ou bien maintenir po basala keloko malonga te pour le peuple. Bongo stress ezalaka na kozala ki président ndenge ni ba président africain bango bazaka stressé te. Kutu bango bangaka batinga mande na kibokonzi. Bandeko nanga. Oyebi mutu normal ni na kolinga za la président. Mona tala kata Maison Blanche ngabi ngana kolingo za la présidente te. Parce que ba problème ya mboka yondo za leader. Ba relation internationale il faut tala. Ça c'est trop de stress. Botala Bill Clinton akotaka Maison Blanche il était beau abima kuna na ba opération mitema. Dick Cheney akota Maison Blanche kuna vice-président la santé mabundi lelo soki bomoni nzoto nyonso kenda batie kutu bateri na mutema. Bush le fils akotaka kuna zalaka bien na bakubuti na bakobo abima na soki nyonso pembe. Barack Obama très beau azobima ona 8 ans après lokola muto 70 ans. Kaka ba président africain de banunaka te. Président Taraneti Paul Biya. Donc mutu moko zomona kutu na banza yebaka atasio sika zalaka te. Ayebi komba mutu te nothing. Manganza melika ki présidence. Poza na loko moko salaka te. Awele neka mbongo fele. Entourage ne ba yibela ka yena famille na ye. Yango afandeli yango kakati. Tala o ya libongo. Mutu asasalaki kutu na nature eseke ko frapper na AVC. Akomaki physiquement moins l'écart. Demi-homme. Ulia tikata. A se concentrer na santé na ye maboko na netika kolenga-lenga. Te? Ya ngika kaza la président. Loboko wana ya libongo ndenge tomona. Est-ce que ya koko signer mikanda ya mboka? Ako signer ngona loboko nini? AVC forcé akoma gaucher. Or ya zalaki droite. Donc zomona kaka mutu ko commencer ta komboneta ko signer biloko moko ta komako soka zokoloba ba geste ka ko zomo et puis ba geste contre donc elongezo loba makambu mususu maboko esala makambu mususu pona nini embrouillement cérébral AVC ko sele ba accident vasculaire kundana bongo tika lingi ko tikate metebi ke coup d'état Gabo eza ba jeu tout à la jeu ezo kena ba d'ailleurs babi ke mambo Gabo ezo la et ça lokola ezo ko mirror makampe ya Congo mukie kasi boyebi tango Tshilombo komi président si e pa ki na ba jeu ba bwili Vital Kamerhe pour na détournement de fonds ba yibis ba bwili s'occuper les Libanais par après baza bango batonyo sona na mona neti cousin Ali Bongo na Gabon a ça la même jeu. Veillons voir parce que basi ba bandio Ali Bongo batiki azala libre akende se faire soigner. Ba bwila na bango yete. Boya ta ba bwili ezaka okopesa ba prison musala. Ali Bongo na saza ngambo. Na et puis il faut ka kotike pour la française azo kimeka la tena ba mbongo nyonso. Punition ko le ka ezalaka. Akoma pe citoyen normal. Ye paye bakolamba fufu ndenge bagabone baliamba ka fufu boite ye patambola pena makolo ndenge peuple ne bando tambola makolo mwana na ye wana pe basi babwili ye et puis tebi ke bako juger makama malonga te kasi ezaka cop na bonga famille na lobi Tshilombo yo na kokoma président tozi manquement ya bukula bwanseka peuple na Congo balingi bukula bwanseka comme likambo mususu baluba tolandi pona nini ki gourmandisme Tshilombo yango zaka ka munene mabundi kingo ozoko konda te ba problème nyonso eza na Congo Tshilombo est-ce que yoko keko za na santo za nango wana pokuna na este eza équation mentale économie mboka équation mentale Congo neza lokola ba mathématiko ya ba statistique élevée bandeko nanga bozumo na mathématique na ba statistique élevée o ezalaka omoni onkabo na tableau mbala moko migraine kangi obeli mutu mbala moko ndebo Congo ezali Congo eza équation moko mathématique ba statistique moko très élevée donc esenga nde ba savant baya ko trouver solution ba problème wana ndebo Congo eza otali kaka ba problème a Congo migraine mbala moko ebandi tolanda sikona kamwaka ndenge nini Kabila oyo potika kibokonzi il fallait que ba forcer atika
ngana ngina yeba yango kibokonzi yango ya pays africain ya ba président africain ezalaka na elengi nini yo po bandeko nanga mutu normal nini bino boyeba kolinga koma président ya mboka azate to komi président tuka manda moko ya mibale wana kutu donc ce que sali ko te tu travailles bien ça la ta mibale na osala ngo contre mon cœur dès que stili na kangi bisaka nanga na zongi na ko mene vie nanga privé na bossa na politique na bino po poste on eza poste mutu pasi sauf les présidents africains tolanda bango bazalaka na esengo tala Kabila 18 ans et pour ceux qui to bengana qui était alinga kaluka sala pe 32 ans kola Mobutu oui ne bakate poste ngo ezalaka na nini batu balinga kolongwa te comment musala nanu yango moko eza poste moko eza yana ba stress ba migraine ba AVC ba hypertension milimo ko nunisa olingi ofanda kaka na bonga ba président africain soto ba milingaka te et puis bazaka pe na longévité ao Mugabe akufeli na 950 tala Paul Biya azakaka tolanda tala Museveni asia komi kokoloko mazaka kafandi Paul Kagame pasi abandi konuna kaka na kikuta azoro bako sala sikipe manda mususu année prochaine Baluba jikema Chilombo zo kaka munene bukula bwanseka yango pouf ekosila tozalaki na basoterel na biso na Congo wana ndebo bengi mankene nati tozalaki na basoterel na biso nani nzambe ya Bible azoka basoterel atindela ngo ba Egyptien po tourmenter bango biso pe tozana banguna ba Rwanda na ba Monesco ba makelela ko tindela bango ata ezate pona nini nyonso ezakuna na limete mususu pe na cité kuna sipe ya oyiwa nde bisika makelele kei mawa mingi tolanda tala baninga kuna na babasali bokarama batindeli bokarama abei na nyoka batindeli bango abei na nyoka zamba bobundaka sina na banyoka na babei bokarama donc abajimu na ye yo somono bundaka omonaka batu bazo repliquer te metala banyoke sika bobi melo ebite na banzoi bukarama azonga simanoki atati lelo basala ka su trouble ne bando sali bosote po bayebi bilima tala ba anglais bazalaka kuna na Nigeria bao santete bazo frappe me bamonaka mutu abetaka bango te ba police nani ba soda anglais dans leur base militaire wana donc bazo ko lia fia chikote me bamona ka mutabeta ka bango te me ba betama ba anglais ba robito kindo kya mutu mwindo ko maka mususu to pesa bato independance poto ko sila biso nyonso bon yo ko répliquer masasi mona ka mutu te ko répliquer sko masasi na nani to landa boko na biso yango wana uta histoire na biso bakoko ba defenda kama belwa na Afrika ndenge wana ekasi bongo mundela konkeraki Afrika facilité ezo ba siècle ba ko zoka biso tango bandi ko se convertir bandi ko tekaka ba secret na bino spiritualité na lobia bande ko nanga ipa mai bino pe bozalaka na secret moko munene ya ki camouflage ke masase koko tabino pete okozala wana mokomi invisible bona zekipe ki bukoko na bino mayele moko est supérieur mais na kamwa un jour na tia télévision boye na mona kaka reportage ba américain basali uniforme na kati armée ba uniforme ba soda ba uniforme mususu ezali soda la tiango soda zo mona na tia comme le rôle invisible mais ça c'est de la magie aussi là dedans za na mayele pe uti place mususu mais nani mutateki basekele wana tozolanda mais wana ezalaki ba stratégie otomonaki nde na este kuna avec le maimai mundela akei kokotela yango sikoyo na laboratoire asalela yango ba uniforme ayiba mayele wana yango bomoni bitumba continent d'Afrique esilaka te parce que wutaki bokoko na biso toza biloba totekaka toujours ba stratégie na biso spirituelle bitumba Afrika eza bitumba ya nzoto et puis ezaka bitumba ya molimo
kaka ndenge tomonaka na Ancien Testament bongo na Ancien Testament tango Nzambe azokosolola na baroi bokende guerre boy to bokende boy Nzambe azanani aza esprit boyete tolanda bitumboka nyonso zaka na esprit oyo ekambaka pe bango tolandi sikosoki bamvuluzi bapesi biso stratégique bosala boy bozonga boy bomélanger boy wana ezaka makambo akoloba te ata Yezu bokumisaka tango yake ndaki kubikisa aveugle alobaki nini kende ene di a personne boyete kozana babloko mususu tango ba vocation zouta bamvuluzi baoki kolela na biso bon bapesi message surtout kezo pesa biso avantage notre habilité wana yake masasi banda okotela batu ya ba maimai te et puis bakoki kozalana me bazomona na te ça c'était un très très grand avantage tozalaki nango tala mundele et puis boyebi bandoko nanga mabe na bino pe lisusu ezalaka na banza général mayele pa azalaka pe na eloko wana yokaka bazero azalaki muto ba mystique siko mundele akei koyiba biloko wana plus intelligence na académique pona certains bato lokola ba nevisil wana eza ba opération moko très très spéciale balatsaka bango ba uniforme ndenge wana po bakendaka ba mission spéciale wana bobeleli yango kindoki te boete wana bomoni yango kindoki te d'ailleurs kutu bino bozaka boboko kumisa mundele aza très avancé baza na uniforme moko soki balati awa bazomona na te me mayele wane wutika ke pa ina biso kuna na Afrique te Général mayele azalaki kutu ende mutu atiaki yango en exhibition azalaki na habilité soki bapeti masasi akomisa la limwe boalimwe kinde malamu te po balandisaki mususu na baki opanze crâne na sa mutuka kuna tolanda bamaimai baza na eloko wana malheureusement basoda pa américain basi bacomprendre yango bitumbe silaka te bitumbe ezozala kaka prolongé parce que secret fallait que ezala ya biso somehow ebimaka malamu te eloko malonga Laurent alobaka nous sommes attaqués to utiliser toute arme to bunda eza sous guerre conventionnelle te tozomema guerre gorille alobi ça prend les armes traditionnelles yozwa les bouettes les nyonso yoko simbozui armes traditionnelles on a siècle aussi notre spiritualité alors parce que yo mutebi mabele na yo ndo za connecté na bakoko ba esprit batelaka nos espaces là bazana biso et bongo tango muto akufaka tokundeli ana na Kongo aza mwana congolais mabele amenzoto ne ko se désoudre comme nini comme mabeleti mabele ngo eza batoki yango bakena ngo na France c'est ça na Congo eza mabele ya bakoko tolanda voilà sikoyo milimu soki ba desteke bon groupe boyo bino boko kengela ba forêt boko kengela ba ngomba boko kengela région boy eza au service na biso po bango ba kendo ko kengela ngwanzo kuna na batokyo te ba okengela nde ba territoire na biso sikoyo soki ba pesi biso mo stratégie tolanda parce que bango pe bakondima kongwane kende pe kaka boete non bato na mabele na bango boete voilà wana eza mabele na biso bakoko bakufa bakundamela wana boete voilà zelo esika ozotongela lopango oyo tambolaka eza dontoloba eza élément aussi akoko na yoti sikoyo kotika munguna ya kozwango jamais pasteur bazaka au nom de Jésus Wuta bobando au nom de Jésus tosto moni miracle malonga oyo avancé mboka aucun miracle tala baninga na Ancien Testament bazalaki ba chrétien te de bon na masolo kuna Exodus est-ce que bon bazalaki ba chrétien mais ba égyptien ba viva ba sauterelle ba ketia bango embrouillement tolanda bokaram ake konuga sala ba dega kuna na Nigeria kuna ba nigérien sage ba villageois babi bon tokotala ceux qui ba tokopesa bango nzela wana zaki makambo au nom de Jésus te et puis ils ont été efficaces parce que toka kasu bokaram dento bando ke libosote bokaram vraiment doza makasi po ba théâtre bokaram avivaki na bazamba si bozo batang bokaram alinga kende sko na south of Nigeria et là c'est trop riche na ba puits de pétrole alinga kende ko zo contrôle nango
kasi basalaka ba désordre na bango kaka esika ba minéraux ezalaka mpo faciliter les blancs qui sont derrière eux bapiaka siko batoka un peu ceux qui sont en train de faire na kuna na est ya Congo nde biloko balingi basala pe kuna na South Nigeria ba Igbo na ba Yoruba batie ba différence na bango à côté basangisi spiritualité Bokarama vivre miracle ya kanakite ya yaki na munduki siko yoko beta ba bees ezalo la ba beehives bazalaka ba centaines non beehives e panzanelio siko yoko beta ngo masasi ndenge nini ekokota kotona ba matoyi ekoti partout na munduki no abandonner pakati mbangu non et puis mbangu wana ezaka ba bees ngo pe Orlando kakati les abeilles ba Orlando kaka n'est-ce pas munduki otiki siko bota traumatisme wana okomlo wala zoba moko boy ba centaine ba biba ya ba abeilles bazoko tuba yo kende se place na munduki olapi otiki et puis aussi mono bandi ko tala botala peut-être to nyata ke sika beehives ezali to kangango bo monelo beehives atamo côté siko ba beyo ba utaki wapi po bo moni beehives te bo identifier mutaboko la kabanzoyu te siko banzoyu wana ba utaki wapi po na basala Bokarama musala basala ki wana bandeko banyoka bazoko pumbwa d'une arbre à l'autre mais Bokarama monaka film na yeti banyoka bapumbwe kwa nyoka sali Bokarama kamfu uli angulu makana mabele banyoka bazoko pumbwa basui na mbunzu Bokarama lali Bokarama mona makamba mona te bomoni biso ba M23 na Congo kuna ba umelaka et puis bazaka tetu po bomona ka ba exhibition malonga te bandeko nanga nazoloba ba exhibition mususuko eza nango ba exhibition te ko to simba munduki te ba exhibition munduki pe nango mabete mais kibukoko po neza sekele na biso munguna ko yeba yango te to landa bomoni France makambo komeli etala quelle honte narabi bino bakino aboyekisa bakino pe podcast oyo bino bato boanvia kapoto ona kente na Paris tour de fait les na bed bugs tour de fait les na bed bugs balobi bed bugs ekuneza partout maintenant dans des restos bango benga ngoni les pâtisseries ceux qui peut pâtisserie kuneza na ba bed bugs yeah I know right quel balobi na ba journaux bed bugs partout kuna na France donc yo kino kwa envier tour de felte tolanda pour ceux qui kuna okumbana na ba bed bugs na yo ozongi na bango skwepa na bino na Kinshasa yo olala pongi et puis tona posa biloko na ko yela biso kuna na Afrique te esuka kaka kuna na monsieur Macron kuna na Paris na ye tolanda bo envier ka bango te en tout cas, ça m'a mususu donc ce qui botal pe makambo ndenge salami ya bande konanga ngana moni eza makambo spirituel bakoko ba bomoni kam ndele na ba information bakotiango na ndenge logique bed bugs outbreak na kati ya France wana eza na logique na intelligence na bango mais bande konanga te bibiso nyosto que les bed bugs ont toujours existé n'est-ce pas mais pour comme à niveau que ba tiela ngo ba information donc eza na niveau moko ezoko vraiment ko attirer attention mais qu'est-ce qui a amené ça comme ça tolanda ngai nazoko loba bomoni français wana ambassadeur tanga bimina Nigeria na batu na ye nazomono dire ba chef coutumier batu misumine ya Nigeria on dirait batindeli bango ba bed bugs wana na ndenga esprit tang bazaki kuna na Niamey ezola kisamate tang ba komika kana Paris kuna ba bed bugs panzani partout poza bed bugs ya molimo yango ko sala te na Afrique et puis ko sala ka pete ekende kaka ko déranger bango moko kuna na France to landa o eza travaux ya bakoko
Merci. Il faut toujours que ça capte merci na bako kosoki ba bundeli biso je remercie nos ancêtres basali musala kitoko. Ba Francesco Mikoloyo Macron Macron a sakana na ba africain. A sakana bisote. Macron comprendre que eza génération sika ba africain. A comprendre non te que toza suba to mate wana te ko soki ba gifle yo pesa litama mususu. Toza suba to wana te biso eza génération mususu. Macron a têtu, mon mobile, a têtu. Bota netinga, né grandi dans l'église, mais na boya maté wana Nouveau Testament. Oui. Cette génération et se rebelle nango contre ba mensonge wana ba kosaka ba parents na biso. Biso tozana mitu, tozala ko ba rebelle moko raté. Boete, génération na biso za génération ba rebelle. Boete, tondi makambo bindimela kaka pas du tout. Yo nyokoli koko nanga o nyokoli moboti nanga nga penati kana ndimo pe koko nyokola kanga parce que Jésus avait dit kaka yango yezo ngo ayela kandenga mutu mwindo ayela ka mundelete elobata lumumba amour que vous nous prêchez bino bat bote yango bino moko boko bandango na nute bande konanga Paul Kagame massacré bato na Congo mais bomoni ba église botami lokola mayebo na Kigali. Siko entre biso na Kigali, banani bazana besoin bateyama. Eza ba Rwandais. Mais pourquoi kuna na Rwanda? Yezo so mona bango te. Kuna ba donc bango ba amna bango c'est important te. Kaka ya biso. Te? Koton service ba église partout. Or biso toza ba agresseur te. Boete, notamment pe nanto kita. So to bito mesurer siko masumo. Congolais masumo ni ezalaka nini? Ameli moi masanga na ye kolinga musique kolinga basi. Mais est-ce que wana za masumu penza soki pa ngwa ndenge nini? Non. Ma beza la kasko Congolais me makango ki azo perdre conscience azo kendango à l'extrême. Wana ezaka mabe. Mais soki to lobito to la kata défaut na bisona sko to chesko défaut ba Rwandais. Bango ba tutaka bana na maboka. Ils aiment violer les femmes. Ba kataka batu ndambo. Bazana mitema moko mabe na ba poison. Sikoyo masumu ya ba Rwandais na masumu ya ba Congolais banani bazana besoin ya ba pasteur bakende côté ya bango les Rwandais tela biso Kabila zalaki na pouvoir na Chilombo tous les pasteurs mendiants ba hypocrite bazoko remuer ka kotura ba Chilombo na Kabila pour aller flatter l'argent mais Paul Kagame yé pas na besoin ba pasteur bakende ko remuer autour de lui les pasteurs neti pasteur Machelo yo muto mona kama be na kati ba musicien ya Paul Kagame monite yé pas un peu précieuse boloba ki yezo ki okufa pona batu nyonso ti kende kote ya Paul Kagame yé a mesa précieuse te ya na bezo bate ayete okozula un peu PVT baninga na Bible bandozula tina barwa pa ba Syrienne ba PV yo pokozula Museveni na Kagame PVT MPV la kaya biso kaya na Congo mais biso tozali to menase mutu te Congolais na kwiti na ye soit abandi biloba soit akomi bambana soit amilaleli wana est-ce que menase via nana menase via mutu te na ba musique na yazo ko bina balo engena est-ce que so men a menase mutu te bilinga lingane basi comme ça tikala kampiaker parce que basi coûte l'argent n'est-ce pas Congolais alingaka ne pochette kala ka vide pour façon belaka basi biloko mais malgré ça est-ce que bomi mutu mais tala ba sanguinaire tala bato baza do balingaka ba guerre ba bomisi sa ba violer bangonde baza na besoin Yesu Masia akende ko toucher mitema na bango le pasteur congolais bomonela kaka biso bongola mitema ni to ko bongola po biso to na nature ya makilate to bomaka batute siko lingi to bongola mitema ya nini parce que nature ya Congolais tozo mona ngope na Bible. Bongo ye Yesu tonga bongola ki maye komi 20. Ezala ki po basala nini? Ba mela. Et puis ezaki na festive, n'est-ce pas? Il y avait de la musique, batu basoko bina, batu basoko mela. Boite? Oh. Ata vous-même. Et pourtant Yesu kutu ndenga azala ki ne vierge. Ebe ka kolingaka ne basité. Mais bino bomona ki okela ki batu mitema mabe pas du tout. À comprendre, amusez-vous. Bon, Mélana Bino et tout. Est-ce qu'elle a déclaré qu'il m'a malou félo et tout? Tolanda, pas du tout. Après qu'elle langue si bangonda bando te bon ba parabole. Bongo mutaza intelligence a lucide ko ba parabole. Parabole ne marche que na muta langwa na ekala. Ndoko ele ba mate ba parabole.
bongo mut nalobi hein yo zo pressé par l'empire romain wana bakanda na yo kanisi ke messia ye pas délivrer biso lokola bakoko na biso King David ale messia tali lokola yelaki na ida kokende kobunda na ba Ponce Pilate te ala bandina na kolangwi sonano tango langwe olamuki oza na hangover nda te yo soki babeti litama opesa litama mosusu tolanda lokolo oza nanu so efa bakwiti hein ondimi mateya ti parce que soko ozalaki normal oninga kobeta nanu moto wana yelo bamateya wana tolanda ebongo soki israelite na bazalaki normal ye ozalingaka progresse na mateya na ye wana te yango abandaki na wana kolalisa bango pongi kolangwisa nango bango nanu mpo mateya wana etambola lokola biso mpe na Congo on maintient la musique alcool les femmes 3 distractions esalaki mobali moto akende liboso te n'est-ce pas eloko boma mokili saka nini mwasi na mbongo te n'est-ce pas plaisir la femme est liée aussi na matériel voilà ben bloko na misato nanu ba chave ngo nanu et pas congolais comme ça quand les pasteurs viendront maintenant prêcher aux congolais zala na bolingo aime ton ennemi tako sambela pona Congo allez moyen congolais tele mabundela mboka na ezate pona nini aza sous effet aza na hangover ya bakwiti na ya basi masanga musique tolanda mais ça ne change pas que les autres peu congolais que congolais ont représenté menace à mon côté si qu'on a comprendre kate si qu'on lokola congolais azande mutunde conscience ezikaka mwakala grâce aussi à vous les pasteurs mais Kagame otozo mona mtomtema mabe po ya melakate kolia kutu bon en le regardant on dirait na kolia liakate Amobula basité bon ça c'est involontaire ça c'est malgré lui et bon ya zalaka fidèle par volonté hein Kagame ata lobi abandaki ndumba lelo akozala kaka vierge nenga zawana donc ye akomeka pete po akozala ka nenga zawana tolanda siko yaza niki ndumba masanga te po yesu ko sokota meki koti kutu nini Kagame zanango me yesu ka meki fwa wane tumba miti do masanga simba kate hein ba musique pamba ko bina bina te po yepe c'est un grand assassin fois à chaque fois kenge boite siko ye kutu aza normal mais asangajaka na kobomaka bato aucun pasteur congolais aucun prophète congolais a une PV ya kokende kote ya Paul Kagame boite muninga na Bible Joana akendaka kolobela King Herod na mababa ndeko sala ba pasteur congolais ba monela kaka ba congolais prophétie na bango ezalaka kaka ya ba congolais congolais fabrique kane ba arme te congolais azalaka ne victime congolais baka ko exploiter ye mais ba prophétie ba pasteur ezaka ya ba congolais nanu bazula Macron prophétie ça pris le pape aya abetambela kebotika le DRC tranquille pape un blanc un étranger ayeko betambela na ba pays ya ba impérialiste ke batika Congo tranquille aucun pasteur congolais azon PV ya kobelela na banguna wana pour na faveur ya peuple na ye maintenant ça va on peut torper mingité amen les pasteurs bazana business aussi longtemps qu'ils ont aussi des audiences tout bon to lo banini ba mekana ko kende église ceux qui mutazana te pona ko kabango mpango bakotika bakoneriwa na c'est parce que le congolais quand esprit na ka distraction hein bokendaka ko kabango yango ba pasteur na pe bazo continuer oui bon na ça kabino tsori ya Congo centre vos mains mukolo boko boya ka distraction bino nde boko décider mukolo boko ba ke you know what enough is enough bino nde kam to boko décider boite ba peuple mso ba telemi biso nde to telemi la bango non biso po biso pe makambo bango boko telemi la biso te to landa mais les pasteurs congolais n'a suggéré bino 2 âmes très perdues qui ont besoin de la prédication to landa. Et puis pour Kagame beaucoup d'argent, et bon ça yibi na Congo. Bino pe pasteur vous allez caper le koso mbongo. Bon monite que verset na bino na Malachi chapitre 3. Bon memelongo pour Kagame. Yaza na besoin mateya wanate. Hein?
Tout bon pasteur qui se respecte. Oh, Malachi chapitre 3, l'homme trompera-t-il Dieu? L'or et l'argent appartient à Dieu. Il faut donner tes offrandes, il faut donner tes dîmes. Zamba kupambola yo. Le pauvre Congolais zana mbongo wapi? Onu batiaka homme congolais na catégorie nini? Le pauvre. Bwete, mutambongo aza wapi? Paul Kagame. Ye pas na besoin verser wana le pasteur. Machelo na bien. Ulio mona kaba vision kaka ya papa Wemba. Papa Wemba tazaki na mabene to boite. Mais bino pe ba église boza pe ba con. N'est-ce pas? Mais yo mutulo ça tombe bien pour yo zo ban PV. Ya ko renoncer le mal. Et nous t'applaudissons pour cela. Mais okoki ko annoncer le mal zo mona na buena misu ya batute. Pour du moins papa Wemba n'a pas financé les groupes rebelles. Papa Wemba n'a pas fait tuer les gens. Il n'a pas fait violer les femmes. Azana makila bato maboko na été. Tolandi hein. Mais yo zomo na ba candidat mi balwana te o bazana makila bato na maboko. Ba faire violer les femmes. Ba bomisi bato. Omo na bangote. Bango kote ya bangote. Malachi chapter 3. Nani Kagama l'argent kopesa bino. Hein? Bolu kakabatim na ba offrande. Kagama kopesa binongo sans problème. Ou les botels m'a en train de crier, Nzamba lobi soko se met $250. Je vais faire comme ça pour toi. On a tous ces miettes devant Kagame. Hein, le pasteur? Hein? Bokendega côté ya Paul Kagame. Bozombongo est belé. Et puis pendant que vous êtes là, botika la peka akuna. Les Rwandais ont besoin d'être prêchés. Botika la kakuna. Tolanda, vous êtes une distraction pour nous. Mais botanga pays n'est avancé parce que le peuple wana basambela 24 heures sur 7. Même États-Unis ont envie. Comment qui industrialiser? Industrie est anine. Industrie, le mot industrie, c'est lié à musala. Boité, il y a le travail, et puis écoute le travail manuel même. Tolanda, alors. Mais bango, ba Bible, on imprime, mais là, peka kana ba ville en États-Unis. Mais États-Unis, il y a agriculture na industrie. Boité, Idi Amin abungisaka économie kuna ya Uganda. Agriculture, bango kutu café kaka. Tolanda, industrie, donc salongo. Nde tombola kamboka. Bo otera batu pamba pambo yezo kosala. Ba nation yememela biso Bible. Bango balala ka presque terre, il fonctionne 24 heures sur 7. Boité. Oh ya biso kuna na kati Kinshasa, tozana 2 genres ya peuple. Bao balala ka par chômage pour bana bango na choite et bao balala ka te ezasko bato bazaka na église en train de lier le Satan pendant la nuit. Tolanda, bo bakendaka dans vos églises églises tewana bazasko yo na accès loko bakosala te pona kotonga mboka bo siko balala kate bato ba veille de prière bato ba mangengenge wana siko bato ba bundaka siko nde na Satan. Ya pasi eza pasi moye chilombo tia ordre na makambo église oyo ezate po qualité pe a cerveau chilombo azaka comme les chrétiens là. Bongo chilombo na ba chrétien na ba pasteur leur cerveau est quand même dimension. Bongo ba na ba cerveau différent. Je vous ai toujours dit, un noir qui réclame que le Jésus de blanc est son Seigneur et Sauveur. Ça c'est un nègre de la maison. Et là qu'on y a malonga ko c'est l'abattoir. Ibrahim Traoré auto so convier mikolo. Il n'est même pas un chrétien. Tolanda chrétien quoi faire avancer mbokate. Parce que c'est d'abord une religion qui encourage milieu ba victimisation. Tolanda, mais tolanda nous le héros principal du Nouveau Testament ba chrétien, yé moko ba bouila yé ba beta yé ba baka yé kuluzo. Azatam to ba victoire te. Est-ce que religion les a inspiré par lui koko yé la ba victoire? Et quoi na ba victoire te? Dans l'Ancien Testament kuna zaki masola ba victoire. Boite o fero akwei. Ba dindi, Goliath akwei, ba Philistine basali boy. Tozalanda ba Malakite ba beti bango boy. Kuna zeki masola ba victoire. Nouveau Testament. Donc la personne kutu o a raison Nouveau Testament.
donc ozomona kako donc ye moko nano malemba numéro 00 baye kobwila ye tina petelo abimisi epée abunda ta lobi ote remets ton épée en place. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Ah bon? King David abunda boma mingit yeba boma kiye bolo belanga likambo abandeko te King David bokumisela kabato ya King David na bageri ya bandeko kende abandeko boma, n'est-ce pas? Siko ye King David liwane zaki baboma kiye tolanda à cause ya Moses ba Égyptien mingi bakendo dinda na mai, n'est-ce pas? Ye Moses akufela ki liwa ya mai. Alors koko sakana na batoa ok tu par l'épée périra par l'épée. Nation tout peut se libérer et bundaka tolanda et nanu to tangite un chef qui est de bonne foi azana ngambi nzamba zo défendre mabelene yepel faut connaître hein. C'est vrai mutu nyonso kokufaka na mokili mais na pesi bino par exemple ngo biblique ngo pekaka tous les grands guerriers bibliques bomona bango bakufaka la même mort lokola ya ba ennemi o bango bakenda ko boma kuna contre leur peuple te siko epo yezo iko oh te zongi sambeli tozolanda donc petelo ko bundate petelo parce que qui tue par l'épée périra par l'épée bende wananga totele manano sika wana. So Yesu, admettons que cette histoire est vraie, un juif petelo un juif et puis tu dis qu'à l'époque ils étaient de couleur, ce n'était pas de blanc, mais l'empire romain bazalaki bateau de teint clair, n'est-ce pas? Et puis bazo oppressé bango. So petelo réaction est à deux angles, n'est-ce pas? Boye kobwila son maître, son gourou spirituel, les deux c'est aussi son frère israélite, son frère juif, son frère noir. Petelo le bi jamais abimis a sali des réflexes naturels. Abimisi pepe que je vais défendre le mien. Yoka ye zongo ote zongisa épée. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Ami pesi babwila ye ba disciple ba panzani tolandi kaka lokola biso na Afrique. Nos héros babwila bango après qu'ils se sont convertis au christianisme. Quant aux villageois, balobi, bo bundate tala biloko yezo ki kote alobaki nini? Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Bako futa kaka vraie justice talaka ya Nzambe. Nde bakoneri ba chrétien ba elaka bato awati. Allez, babandi kotoka bakoko na biso esclave bakena bango. Tolanda ba eko coloniser bazoko beta bazoko bomana kati ya Congo. Kapita moko belge azoko surveiller 200 Congolais. Beaucoup de c'est l'esprit bosale musala te. Yezu kaka. Hein? Yezu akobundela biso. Parce que qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais ngana lobi hein. Mundelo koma verse wana. Yemo kwa kendaka bitumba. Boete, so disant pour préserver souveraineté mboka na ye. Mundele, yemo kwa muna ba verse wana te. Bozomona pourquoi mamulu ba sepela kana bloka ba chrétien te ndeko nanga donc yango moni religion na sepela kana ngote. C'est pour cela vous voyez un noir qui se tient pour s'identifier comme un chrétien, hein? Chacun a son choix pour choisir ba religion na ye, même être zoba dans la vie est un choix aussi. Boite, je respecte mende koyaka ko réclamaka ki leader te tolanda soit on est un homme illuminé then okolo ba masolo ko liride bato mais un esclave mental ya ko diriger banani tengana tuni boy un esclave mental a diriger nani hisho azo diriger ngata tolanda nami hello tolanda ha seriously Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Donc, mutuya, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mutuana, nde sauveur na ye. Yango tang mindele baki ko bouila bako kona ye, bakenda ka lokwa bantaba be. Ba mindele be bazoko boma bazoko sa bafandjana, yes, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais yezongo bobe ataki descendant King David te. Bolobi il était avec Dieu kuna na début, il était la parole. Donc, Azalaka présente tant King David dans son pays va ko bunda contre Goliath. Aïe ça ka tika pona nini.
po nègre moko boala telanga ba veste atelema ko ebisangai nazela parce que qui tue par l'épée pe là par l'épée yezo ko bundela ngai mona mpala lokola yeta ka bundela yo yo zana bituma bundela ka bato abundela ki abande kone po ko bundela yo yanga religion moderne ozoma ka religion moko et ba théâtre de chez nous kaka hein. Donc donc muto aza raison religion wana yemoko ale bato ba imprimer la ki biso ba verset wana bango batiaka ngo en pratique te ngainde na kwa vale makambo zanga tina kasi bola musaba bibembe na biso to kundi kuna na Kongoti hein to mona ndenge yezo pesaka bango victoire te tango M23 ye na balisheti to na munduki aya boma ba Congolais wana quand ils ont dit Jésus nde lishete zu bango te tango bakangi Jésus nde masase zoki bango te boete pona nécropole ezaka basumuki nde bazalaka kuna ba chrétien kuna bazate n'est-ce pas na est kuna bato bazo koboma bazaka bato mabe ba chrétien bazo kufate n'importe quoi. Toute majorité bato kontu sont des chrétiens même. Bongo chrétien réactionné zalaka nini. Lokola Yesu zongisa épée. Tango peto la zongisa épée. Ale beba bouile ba kena eti. Résistance au peto la lingaka tia peut-être ba disciple msope ba lingwa zo mpeve mbe bakangi Yesu butu wana te. Tango ya lembisi nde kone maboko nde ba bouile ba kena ye. Tolanda ba mateya mbino pamba pambo ba ko tena ngo bato. Ale soke lembisi ba Congolais nde banguna bayaka babomi ba Congolais ti. Bande onanga to ana besoin ya un président soda na sana bela kabino. Congo a besoin un soda à la tête. Tolanda to ana besoin ba civilité. Tolandi ba civil ba osela ka ba théâtre yo balingi bazala ba président mususu pazana yepa epe na mwasi na yepa mundele. Logolo mar bongo odimba kuna sipo ndimba. Hein? Ba makambo ba première dame étrangère oyo ezaka makambo mwanda mukole tozana no ya rwandeza wa makambo ezana no clarté ale candidat mususu alingela biso ya mundele sikoyo na mabino bolinga ba meti ba koma ba présidente hein. Syndicat de Kolangaka ya pe oa ngati a poser candidature. Akenda ka nulle part na idena pour Congolais bozaka pe banan ba raciste. Bongo metia ko comme président na Congo, au moins pas aujourd'hui pas lobby. Tu as prêt pour ne bloquer na te. Donc candidat tango kendo ko bala na mundele na yo, hein? Apona Congo comme kaka bana plus tard bazum pevo comme papa nanga zaki président, o papa nanga zaki comédien mangobo politique ngapi fona comme président. Nde bongo bakoma. Tolanda tozo préféré Congolais abali congolaise ceux qui bana na lobi akozoka mpeve tokotala kango quand le moment arrivera mais tango yo soki ndokobala mundele na yo boboti ba metiolati sikoyo ata vous-même indépendance yango tozino ntokisi santante les mémoires ya ce que les blancs nous ont fait ezana no fresh na mituna biso ata vous-même ata yo moko hein poni ko lukela bana no likama boeko bongo bana na tango bako ya pe lobby telingita kama président ba Congolais wapi nano bakoko na okutu bakoko na biso babengana bango batalaka ba film na esalamaka te révolution esalamaka après indépendance yango en tout cas tala bolingo bolo bakezaka aveugle mais moko pe bolingo tambolaka na practicalité tolanda il faut être réaliste tango zoke ndoko bala na mundele na yo yebelaka ke n'y avait même pas 100 ans to bengana bango nde bongo ba mataka su pe air belge ce qui peut loko sabena bazongi kuna na Belgique na bango to kani ça c'est d'abord un les deux souvenir est très frais na mituna biso le 3 toza prêt à kondima metiola la tête du pays te noir kutu ya noir mais si fiaz à l'étranger to boyi siko kaka metinde nde kondima ata vous-même faut que tala pepe plango to zandenge nini Bwende wananga mutu kuto za de noir mais so kazaka ko mélange na pays mususu ou bien kutaki pays to lingi kutu ko kate hein na poste suprême kutalo tango to lingate bongo kabila oyo aza mundele c'est un noir africain peut-être abotama na Rwanda Dar es Salaam c'est un africain hein
boya ye kutuka ka poza la kaza irwate sikoyo to lali to lamuki to zoma na ba candidat mso bazoko mela ka donc ozana basi no ba outi na bango soki pe wapi toza prête ba première dame étrangère te plus pire première dame blanche obebisi masolo et puis pendant que je suis sur le sujet beaucoup makaje ba testament na bino lobela bana na oboye mon fils hein soko une preuve ko koma ka président kende ko tia candidature na pays ya mama na okuna na Europe tokani na Congo Zaire biso tozana biso près ya ba metiola na mutu ya mutu te to bengani na biso bango te bazape bana na biso ba fanda na bango mais na lobi noir kutu oyo qui vient d'un pays voisin hein to boya ye kaka descendant ya bato ba ute ko fiakola bakoko na biso ba fimbu nya même pas 100 ans ndeto kwa ndima bango papa zala réaliste ko zala réaliste nga monyo mare bongo adimba so ipa ndimba pesi bino mauvais exemple de bino bozuzu ba exemple boko ndoko lukela ka biso ba première dame so ki pe étrangère ba so pe ba uti wapi o kuna ke ko bimisa so ba uti Burundi o azoko ela biso to uti mboka nini o azoko so pe ambo première dame Koutou, qui vient seulement du continent d'Afrique. Mais ce cas congolais, c'était Toto Boya. Si ko oyo mundele, to moni pensa boaza mundele. Ah! Tala, ce ko lingi pensa ki président Sango, misala la kajaba divorce libela. Oui, oui. Épouse une zairoise. Tolanda, épouse une zairoise, totala kanayo. Comme il la première dame, ba mindela wate. Kotoko mindele batoki toka nimboka na biso kokika te si to bengana ka bango mikoloyo ozo la biso mwasi na bango pota lokola Delilah azala le pont entre les impérialistes na biso hein ye azala wana squad au service bandeko na ye lokolo ya bongo kuna uti kosala bongo ayibi mobile akomi soki pe vadio soki pe ni mobile akoma kitango akomi kotanga soyi hein a coopérer na ba Macron ba sali mobile virgule. Quelque part, Gabon peut perdre parce que majorité mbongo ba yibe saka kuna na France wanati. Mbongo ba français ba kozongi sango ba kozongi sata. Point biso tala perte ndengo wana. Tala bala no zairoise. Comme ça, tobi ke mbongo tikali kaka na kati na biso. Oke ndoko yela biso mundele po ya ko bénéficier na bomengo na biso. Ce qui est lobby na bande kone ba côté lo milimo ya Delilah na ba Palestine, po biso tobi ma ba perdant. En tout cas, les candidats congolais, les candidats présidentiels, il faut bien réfléchir. Hein. Botika no milimo osel sa kapso ba perte boyko, botika milimo wana. Malamute? Ata vous-même. Lobi okoya olamuka mbange tengami okomi inapte. Siko par la loi, ponani héritier biloko no, ton épouse, hein? Siko épouse ango, azaya biso, o awuti na ngamba méditerranéen. Kaka, ata yomoko, hein? Bande kone batoka mabe. Siko yaya kotoka biso d'une manière légale akie nango. Bongo kongo zamboka nae. Si akozonga kuna zongi siko na bomengo na ye. Akie kofanda calme. Na ba il moko bo quelque part en train de prendre son bain du soleil. Na mbongo awuti ko héritier mariage venant du Congo Zaire. Ba candidat. Bona ba calcul mabe. Bona ba calcul moko qui ne tient pas debout. Tolanda olingi mundele na yo kendo kofanda nini na Europe kuna kendo ko sala héritage no kuna yo zwande bomengo ya Europe tokani zo bomengo ya Europe kuna yaka nango na Congo metika koyela biso basi na yo po baseme kino ba ko toka biso bazonga nango tolingi te tolandi soko moni moete sala ndenge baninga no basala ka koma no Mario tikala kuna na Europe qu'elle te prenne en charge tolanda bongo bandaki ndengeni mingi bolingo ngo abino na basango abimdele bandela kana idoloja ba Marioti obimina ki Mario no po yimbo mundele no sko ko récupérer ba dépense salela ki onde na bambongo na biso Zaire papa tala soki mama moboko la tangisa ki yo kende ko sala musala no na Europe zongisele mbongo na kuna tokani to ana mbongo ko pesa ba première dame ba mindele na kati Afrika wate tolanda boko musaka na bato atangi so bisonde tende ko ngende ko tanga na maboko ya mwasi sila na makamno ba contrat no sala na mwasi ngende ko sila na ngo kuna
Kwa toka ba mbengo na biso po ya lobo atangisaki ye a formele biso président, alors elle a droit. Quel droit? Mais quand on présenter ba argument devant la justice, et ko kende ndengo wanati que basali 20 ans de mariage, katangisaki mobali, et mobali a commencé qu'il était devenu ça grâce à elle, allez wana to jusalini, allez ba juge na biso, balobi non madame, ça c'est pour vous. To boite c'est la loi, mais vous wana siko ezande nani? Pendant que ba pesi a Kenji les aéroports Paris, wow, Espagne, wow, Angleterre, wow. Boite, et puis la classe a tangisaki a dépensé là 4 millions de dollars, mais on y a koto kabiso, c'est quoi là ba million. Bongo moi c'est Omar Bongo, biloko ya tu peux Ali Bongo, il y a toki combien au-delà de ce qu'elle a investi na kati ya mutu wana. Biloko ngo ebomisaka lore yango ba injustice oyo. Bango bazoka 80% surtout 20%. Makambango ngo to be banaka na bango. En tout cas les candidats bobandi jama B. Bino doke bala bamdelo wana. Bobandi ma B. Parce que comment se bala jama ozo le candidat. Tout le monde a déjà système ya 80 sur 20. Déjà tout le monde ngoti. Kaka kota la bino mi baleto moni déjà le 80 sur 20. Il y a 80 biso 20. Boite. Et tu quelle formalité ti. Siko to bunda pona nini? Likam to bundela. Poto linga makambwana te. Madame la Blanche, Ozaka se meki, oui. Mais tika ba rêve ko ma première dame ya bato. Ko lukate to changer ba loi de mariage ka pona yo. To landi Pour en tout cas, okobima na mboka na sona ba million to kendo ko tiamo na mboka na yo kuna. That's not gonna happen. Tokani ubeto ko zongela kibukoko mukolo mobile nana ko kufa to bali sole kina ye yo ko fanda kaka na Congo okozonga na bomengo na biso na Europe kuna te boni boyeko bino mbali pa ba Kongola ngo bokende ko bala bango kuna bozo bomengo kuna boya nango na Congo te yoko bino ko pe ko bala kuna ba cité bokomba président kuna comme ça botoki boya nango pe na Congo. Ok bande ko nangeza la ngama muluba. I love you all.